Quelqu'un qui était kabiliste pur et dur. Moi, je suis kabiliste de sang. Si je quitte le kabilisme, je laisse le pouvoir, la politique. Il peut en 48 heures devenir tshisekidiste pur et dur encore. babima kaka vlog na biso lelo donc direction kingakati donc epashi kaka le mutu donc kidi bate biso wana toketa banyama depuis na mona baona maternelle na mona baosonaki mokasho balio bango wana veut dire que donc troupeau na bango pene yango yo simba na simba penako yeyo mama na ngai donc c'est que mamba ngo ezaka solo kuna na kingakati pena chevier soko koti okomona bango moko totambola bato babangisa biso te balia mosusu baza na zamba nde botambola boye bakobima na botika bafanti bato bandi botambola tozo avance kuna pena basamayo babi basamayo nde boye bango mo basali yango mpe bangando baza na kati na mipapa botika makambo po moto akosieta mpe to ngando abimi totaka boye le crocodile de Botswana bango wana mpe kidiba te toujours mise en place libanda mundesho ezongesha pas de problème veut dire que topusalaka moke liboso boye bino mo boyebi rhinocéros akangi nzela donc tia kolongwa nabi oyo komba vanti toni lembi mpe wana biso wana totelemi na motuka depuis totelemaki bato bandi bavance nyama longwaki mpe okita siko toketa bamboloko bantilope bango wana kuna bao bakitaka na desanima simba jour yango kaka kidiba te totabwe le mutu mpa yaka tomona le mutu donc chaque jour ezaka mokolo moko te tabalione nde baotala ye bayebi ye 0 mètre na nga babi vedire mpe tosignala na biso mamango biso wana mpe tosisi visite na biso mutuka na biso yango wana ezoya tokesa bapara na biso balibanda baozela biso wana non taka totika kaka moseka ti toke tozwi kara toyezuzu don pardon boko ya gaya bokende tala bapara na biso bako wana vedire ke nga na mobali na kati ya liziba ya basi don. L'Université des Kara, en sigle UKA, a fait sa rentrée académique ce lundi à la satisfaction de millions de nouveaux étudiants venus de partout dans le monde pour étudier dans cette prestigieuse université unique en Afrique. L'université organise les facultés comme la faculté des sciences et gestion des critiques, la faculté d'absence aux grands événements, la faculté de l'histoire des hommes silencieux, la faculté de maintenance du silence, la faculté des droits pénals du silence et la faculté des sciences et économie des mots. Ce lundi, à la satisfaction de millions de nouveaux étudiants venus de partout dans le monde
pour étudier dans cette prestigieuse université unique en Afrique. L'université organise les facultés comme la faculté des sciences et gestion des critiques, la faculté d'absence aux grands événements, la faculté de l'histoire des hommes silencieux, la faculté de maintenance du silence, la faculté de droit pénal du silence et la faculté des sciences et économie des mots babal. Les étudiants ont exhibé du pas de danse pour célébrer leur inscription devant les recteurs de l'université qui s'est exprimé en ces mots. L'université est située sur l'avenue Kingakati, numéro 174 avenue Kara. Notre devise, silence, silence, silence et Kara. Quelqu'un qui était kabyliste pur et dur. Moi, je suis kabyliste de sang. Si je quitte le kabylisme, je laisse le pouvoir, la politique. Il peut en 48 heures devenir tshisekéliste pur et dur encore.
filmé par Jean-Pierre. Kabila Abange, Kabila Abange, Benaïs. L'Alliance des fous ici. Filmé par Jean-Pierre. Kabila Abange, Kabila Abange, Benaïs. L'Alliance des fous ici. Il est quand même important que je puisse partager cette image avec vous. Bon, j'avais tout fait pour éviter, mais là je dois quand même le faire. Là-bas, je ne sais pas si vous voyez, quand je dois me rapprocher un tout petit peu, je dois me rapprocher pour que vous puissiez bien voir ce que je vois ici. Oh. Vous étiez là depuis longtemps? Non, je ne sais pas.
bien voir ce que moi je vois ici. Mesdames et messieurs, au service, Maman Olive Lembe Kabila. Je lui viens au service. Elle est en train de servir son peuple. Ce que je vois ici, ça dépasse mon entendement. Là, vous avez Maman Angèle. Donc, c'est Maman Olive qui sert à manger. Est-ce que nous devons vraiment expliquer ce que nous voyons ici? Maman Oumena. Jamba Pambola Omaba. Maman Chimène. Donc, je regrette pourquoi elle est qui casse. Et ya poye salade basi wapi et ya boye manifestation moko okomaka te eglise moko okomaka te nini okomaka te na bima na mboka kende mboka na bino olingi ozopandela biso mpo nani toloba te tomemanga okabaka kingo ata tondimela yo oshanjaka te bongwaka te siko tosala ndengeni siko mpona biso na mboka likamoni azobana te na mo vanesi na mboko te manifestation ndenge wana international bakoba baza réconcilie on a filmé par Jean-Pierre. Kabila Abange. Kabila Abange. Benaïs. L'alliance des fous ici.